Salut, bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour nous servir, la grande famille. Balobi, na B52, il y a tout, hein, na B52 en tout cas, à part ma finga, nyonso ezali, toyaka awa pona kolobela, ba artiste na biso nyonso ya mboka. Ce que zamba no ya liboso, ya kokutana na libaku, ya kolanda Mama B52, na kosenga na yo o s'abonner, o aimer, o commenter, o partager, et ko sala biso plaisir ya makasi. Ce que zamba ya liboso, kobo sanate ko appuyer cloche ya notification, de façon que soki o Mama B52 a kotise loko ozalaka mutu ya liboso ya ko zwa notification pona kolanda nini oyo tomemeli bino na mokolo wana. Famille bota blobi famille bota ya musuni. Un grand merci à vous pour vos abonnements. Adina Chou, merci beaucoup. Pesha Lover, merci beaucoup. En tout cas, non, na sengaki avant le 31 mai, le jour de mon anniversaire, mon kokisa 50. Hein, bossa langa plaisir to kokisa 10 cas d'abonnés et kozala esengo mingi pour na biso. La grande famille to eli biso lelo balobi événement ezamoko le 29 mars 2027 jour J-2. Jour J, lobby -2, le lot déjà le 27, donc lobby vendredi le 29, et puis samedi, et puis dans la showbiz, tokozalawana toko ningisa, hein, tokozalawana na showbiz, to sepela elongo, na ba artiste, non, tu sais la bino, moi, extrait, on est moi avant-goût. Tout le monde a avant-goût, avant-goût, il y a journée, il y a le 29, Ndenge et Rosala, la grande famille de B52, la mignonne officielle, mais total film, il y a biso mon aîné, Silité, Lelo, j'espère que tu rejoins le dernier épisode, il y a film, il y a biso mon aîné, Nzo Kande, Dacosta, Aza, enfant biologique, il y a papa na biso turbo. Mais maman ni kaka ko digérer monter. Maintenant le comble est que moi je me demande pourquoi est-ce que maman ni a commis la montée mawana makasi, parce que c'est elle-même au départ. Malgré turbo salara makambwana o ya salaki akendaki koluga mo mochweke ndenge ka kezalaka mtutozo mona boya on a bisaka biso to se contacter na o tozana ngo nga batu bayaka kofinga nga ozoganga kombo Bellevue babone ba matakate. Je me contente de ce que j'ai parce que je sais que mon temps viendra. À chacun son tour. Donc on force à vite. Yango papa turbo lo binini akendaki kozwa kisi mais esimba ki na ngote. Malgré et si inconvénient nango ne balobe na bimana mutaliboma akipa bimna mutaliboma mais qui se simba quitté pour nous dire que nzela nyonso tu o ndeko moko alandi pour réussir eza kanjela wana te yo pe fozwa pour réussir. Mutu na mutu ana ndenge na tu peux voir deux personnes ba ne longi moko lobeli moko tamboli moko mais ba ne loko moko o est différencié bango. Donc la grande famille filme o mon aîné. Ils ont des caractéristiques penza et belé et pousser à réfléchir encore beaucoup plus. Et tindinga n'a conscience li sous ya vie la grande famille. Merci beaucoup à la poutine de l'écriture Bellevue Kandi parce que tant elle a biso ba film boé et ça la pour que moko atami satu azwa moi et loko moko boé et à s'instruire, voilà, à s'instruire na moi et loko moko boé na canal ya film na biso to ba film na biso oyo et les kanakana kati ya Bellevue télévision ya mwana batu balina moi so baka mite mamabe. La grande famille bato nyonso tout ba osala ba campagne ya mabe. Bato nyonso ba osala ba propagande ya mabe pour na tina Bellevue. Baka mutema mabe parce que mutu oyo azoya na un plus pour na non ko kitisa mais pour na ko matisa. Mais mutu wana bino bo moneka mutu mabe. En tout cas ezaki mutema mabe nde esala biso. Ezaki mutema mabe. Tala neti spectacle à lobby.
Kaka non tu la binango bola na ndenge et pesi batu vertige spectacle à lobby bazwa ko na musika mais tokozala wana le 29 to vivre yango to vivre yango penza poso poso to vivre yango nyama nyama to vivre yango ya musuni kala ndeko na biso daeli nenga suki en voulant tout gagner tu risques de tout perdre. Elle a perdu son mariage parce que Alinga qui peut-être a satisfaire, Alinga qui a de péché Nzambe, Alinga qui a dévancé Nzambe. Alors que Nzambe ba edakete. Nzambe ba edakete. Bon moni Nzambe to sambe la ba edakete. C'est un Dieu souverain. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Bible lo banabiso, il y aura point de stérile dans ma maison. Donc, moi, si nous sommes féconde, féconde, bon, c'est là. Moi, si nous sommes Bible et loba, moi, si nous sommes kelama akobota, mais, ezakara que, tant. Tout le monde qui a nakati la Bible, en avait un problème de concevoir. Mais elle a attendu l'heure de Dieu. Elle a attendu le temps de Dieu. Azela qui Anna koma ki lokwa folle. Anna prié abi Nzambe olobaki. Nzambe pona okanga zongi saka na maloba na ye. Zongi saka Nzambe na maloba na loba Nzambe. Na Bible lobi na ngake na oza mukila te me na oza mutu. Pourquoi problème na ezo umela? Anna bi na langwete Jova. Na langwete. Alléluia baba na ye kosopa motema na ngai na ye osha mashia na ye kosopa motema na ngai ndeko ana batu bamona ke lokwa langwe masanga meli whisky ameli piki piki mais c'était parce que Dieu l'avait donné ce qu'elle avait besoin. Nenge mo na yo lobi batu ba oya ba bengi yo crazy batu ba oya lobi ba fingi yo mais yo moko yebi ke likambo yo ça a pris du temps likambo yo Nzambe na banjo senga ngo depuis mais lelo ya no linga esengo yo moko ozana ngo la grande famille mutu mususu ozelo na esengo wana te bo yo moko oyebi combien est-ce que tu as enduré pour comme si koza. Donc merci beaucoup à la patronne à Belle-Vie. Merci beaucoup à l'artiste parce que bazo ko incarner ba rôle na moni maman Milo bi motema parce pourquoi parce que na ka maman Milo et côté abiso que moi na nyonso aza moi malgré il y a des gens même moi je me fie à la maison parce que je suis mère de fille. Batu balwaote na famille to boti bana 3 4 5 mais alaka na mona moko kolinga mingi bien sûr mais tu ne peux pas faire voir à tes enfants que tu aimes beaucoup plus un ange, olingaka abiga te. Tu ne peux pas faire voir à un ange que tu aimes beaucoup plus abiga, olingaka un ange te. Tu ne peux pas faire voir aux gens que olingaka vini. Mais olingaka plamédité. Non. La grande famille. Et tant que parents, il faut tous avoir la sagesse. Kala le loko oh maman Milo a koti sa katia ya Belle-Vue. Moi na azana katia ndako. C'est vrai, à ça la carrière à Kazuze Milibanda. Mais et comme a sujet à mon cœuri, à comme a sujet mon côté net point de vente mon kobo tala kutule qui non sala boyo sala kaboete et le quoi ne créa ka en amitié manabiso. Moi film oyo mon aîné et enseigné nga ebele na apprendre ebele la grande famille, vous ne pouvez même pas imaginer. Et je m'aurais interpellé na batu oyo bayaka ko finga. Batu o baka kolobaka na Belle-Vie nazo sala ke théâtre dinda bo ba kadia mpemba nzamba lola omona bo ba kadia mpemba mais pour na biso c'est-à-dire biso ba famille bota nzela mosusu te ntokolanda bobelese nzela na ye nanyola kisanga nzela ya solo bobele ye. La vie, la vérité, le chemin. Mosusute se yo Yesu. Dela oyeko sakate. Sendela na ye. Kangama na Yesu nde wonanga. Quelle que soit gravité à problème na yo. Oza na problème moko boye. Na filme o nga na conclure
quel que soit problème aux anango yaka ko fongola motema na epa nzambe a décevoir te problème na yo confie-toi à l'Éternel parce que nzambe a okeyebisa mutu likambo yo yebisi ete ta Daili te pese exemple Daili ayaki ko se confier par Priska c'est un thème monika yepe aza complice ake abimisi pa mutu mais moninga malamu eza nzambe quel que soit problème noza ko endurer quelle que soit situation oza na yango quel que soit nyonso ozo o passer nango na minute oyo wana problème na ebite problème ni oza nango parce que moi tel que je vous parle là j'ai aussi mes problèmes mais na ana konzima que un jour kolela nanga e bon wana esengo nde mama na biso lora emba nangaye komi maya komela kati na esobe yobongo lipasi nangai kolela oyo yangaye komi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi yanga moninga awanga nakangaite la famille moninga malamu awanga na batute natiki biso tolanda moi test moi spectacle moi le kana kilobi na showbiz wana pona ko préparer journée na biso ya samedi ya le 29 veut dire tokozala wana mobondo tokobuka showbiz wana vouloir ou pas tokozala wana pona ko yeba na ko sepela elongo pona 7e anniversaire ya Belle-Vie Kondi ya Belle-Vie télévision la famille ba polo est en vente to somba ba polo to zala wana to sepelisa mama parce que soto mama tanga okota soit moni bana ye epesaka elengi epesaka ki elengi mona motema ezande mona biso ba parents otinda mwana classe mwana na fin de l'année elio ba résultat moka kitoko vous vous imaginez esengo tozala nango wana donc ezande mona bela tanga okota na showbiz wana amoni résultat ya musala sali donc akoloba na nzambe zwa lokumu parce que opesaka mutu vision opesaka na provision. Voilà. Abonnez-vous massivement sur B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Bah voisin, attention, ça va? Dites-moi un peu. Ah, attention, comment ça va ou ça ne va pas? Le 29. Vouloir ou pas, bolinga bolinga te, le 29 elinge ya bolinga bolinga te, tokozala na showbiz, et bolinga bolinga te, showbiz, bolinga bolinga te. Il faut s'abonner massivement. En tout cas, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Natiki biso non sous l'ambiance. Il y a film Nabiso. Pardon, il y a spectacle na biso nenge kozala parce que na prometa ki biso que spectacle kozala ya musunika nenge zalaka soki bangi nanga na lala ngana ga yebisa Jésus kola longola ba
senga iloko wana.
Nous allons salement. On va dire pas de distraction. Distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà. Le 13 mars. Jericho Betos sort bien le 13 mars. Jericho Betos, tout ça va là déjà. Jericho. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions. On va dire qu'il y a une soit côté chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala. Boulot. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera product bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Bangeli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.